présenter bino banzete nyonso ezobima na ferme. Azolakisa bino banzete. Oyo bozomona wana eza nzete ya manga. Nzete ya manga. Nzete ya makaya totanga kombo te. Ba bato batiaka kwiti yango. Nzete nanga avocat oyo ekoli makasi. Oyo eza nzete eza na ferme. Bokoni nzete avocat oyo nde eza na santé. Siko tokende kotala. Oyo bozomona eza bamasangu, bapondu. Oyo eza nzete ya safu. Oyo eza nzete ya safu. Nzete ya safu yango oyo. Nzete mosusu balobi eza kuna na kati donc il faudra que je vérifie. Nzete ya safu na ngai yango oyo. Oyo mpe ya moke lisusu nzete ya safu. Nzete ya safu ya oyo eza bakoko. Bakoko. Oyo eza batio ya solo wana. Kombo nango ekimi. Omoni. Oyo basalaka nyonso eza bakoto nga nayebi ke kala na bomwana onziri bato babandaki kobose nango mino. Natuni balobi eza yango te. Moto oyo ayebi ntina ya nzete oyo otielanga yango na commentaire. Donc ebimisaka koto nga nayebi ke bato babandaka kobose nango mino kala. Je sais pas soki naza ko se tromper. Oyo mpe ya se wana ebozomona ezali nzete mpe ya safu. So tokonte awa. Oyo eza nzete ya marakuja. Mais bolanda te ndenge esali boya kokauka. Tala bambule kozonga awa makasi. Yango wana bomoni eza nzete ya marakuja. Soki marakuja wana ezalaka lokola fleur. Donc tosali yango na clôture mpona ekangama awa nyonso. Oyo bozomona ezali bapondu ya caoutchouc. Siko bapondu ya caoutchouc eza mélanger na nini yo? Ba fleur matata. Moto ozala pressé kobuka ke ngolia fleur bomoni clôture ndenge esali kitoko. Nalingai clôture à place oyo ezala boye. Clôture ezala boye. Oyo eza j'espère. Wana kuna bomoni eza mama Nadine quoi. Oyo mokila na biso totambola naye. Olanda taxi na biso oyo te tambola fort. Moi taxi na biso tozala nango na Congo yango oyo. Siko toke kotala eza batia makasa yango oyo. Oyo mpe na moni oyo. Oyo kokoza nzete ni j'espère. Oyo eza ni? Oyo nzete oyo? Avocat? Avocat. Wow. Avocat mibali. Sisi wana kwa mino wa misatu panzete oyo bima pe bando bota toujours wana tani wala pe kitoko makasi. Oyo eza oyo nini oyo tozolia siko kombo na oni? Safu. Omoni. Ferme mama bijou ba nzete zo progresser donc. Wow. Na sepe no na mona ta 10 ba nzete mosusu yeyo. Avocat mosusu ina na point. Omoni balobi ferme oyo ezangi nzete eza fermeté. Donc c'est ça. C'est quoi yo? Nzete? Ok. Sikoyo tour liboso ba futo salaki batiango déjà la motalaka. Siko babandi lisusu kobimisa manioc. Manioc babandi kobimisa yango yo. Donc mais tout ça là vraiment mingi te parce que tokokolo bani elanga tozobanga noki to bimisa ebele après toyeba lisusu te ndenge tokoki kosala na baboutir na biso fufu na biso yango oyo se tozwi na biso ata mwa 10 sac mwa totiki parce que baboutir ekozala na place ya kotia te na période ya elanga balonaka te. Donc c'est ça le problème. Faire ma maman bijou yango eza munene makasi ti kuna likolo ezaka mabele na biso. Elo tozo bunda na ba papier na biso kala mingi tezo koka. Donc c'est ça. Faire ma biso yango yo. Eza ba place monsieur eza na vide mais bozo mona mutu boka za kuna na coin. Azokete kozwaka manioc.
bato bakoti na zamba oyo bazozwaka ya manioc. Tokokokita ti na se totala manioc bazobimisa mosusu bazotiango kote kuna. Bonjour, bonjour la famille. Mama Bijou naye ko présenter bino appartement na biso oyo ezalaka na rez-de-chaussée tobengaka yango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc oyo bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement na biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon oyo eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à composer yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou alobi bokozala jamais dessus total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino.